Coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino, j'espère que vous allez bien. Bisope tozali malamu par la grâce. Vraiment bandeko nangai, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino boboto bondeko na ba oya katolika. Vraiment yenge na bandeko na pesa bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Et puis to pesipe ba matondo na ba kimbangiste, respect na ba chef coutumier na biso, toute tendance confondue. En tout cas boza bienvenue na sous les baoba. Merci na ba o vraiment ba laika ke émission ato amona talina nukutute alaiki yango déjà. En tout cas merci na bino bato bozo partager mission nzambe akopambola bino parce que mikolo tozolo bela mingi makambo etali spirituel. Bino boye binde ba pasteur bazo kosa batu bazo lia batu bambongo tozolo bela yango mingi. Bino mo pe bomoni ndenge bambongo na bino bo pesa kala ba mabonza ezo kende bazo salela yango batu bazo kesalela yango ba bebel ko bongisa ba sima bazo lia ngo na makambo ya malamu te. Alors bande konanga bamsu bazoya ba ko ba église ba oso ba ko louer ba église cher pour na bo futaka bozalaka na pauvreté. Donc bilo quand au fond na binongo misu bande konanga. Alors bino to yelelo toza ko lobela prophétie o ekoya ki pona marque la duchesse. Alors bande konanga bo like yango ebele bo partager yango ekomela ye vraiment kozala bien pona azala asala attention. Donc batu ya théâtre bazolinga bachela ye poison bino mo boyebi marque la duchesse akende min Kinshasa. Bino mo boyebi kaka kutu sozo kene min Kinshasa wana oza mutu apoto. Combien de fois batu apoto bazolia ba poison kuna poison komi lokola Coca-Cola osalika ekebate ba pesio poison. Alors bande konangai nzambe a révélé yango bino mo boyebi ngana yebisaka bino so na moni prophétie et betisi motema nanga na yaka na analyse na chaîne nanga mais elobi te ke mama oya pesi prophétie akosi na ete mais source ya prophétie na ye nzambe na ye ngai na yonde toyebi te. Biso tokoka ka prophétie tokena nzambe oya biso nzakomba oya sala likolo na se oya sala mai asala mopepe asala moto sala mabele. Donc ye wana biso to benga kabutu na moi atindela biso mwana na ye oyo pena ya motema Jésus Christ de Nazareth oyo makila na ye sopana oyo siko donc e bomba kabiso. Donc ye wana siko to okinde to sengi ye vraiment apesa biso protection. Yango na bande ko ngai ekozana ngo mulai makasi te. Tokoyoka prophétesse nzambe alakisi nini pona la duchesse alakisi poison et puis alakisi pe makambo ebele oyo la duchesse fo atika parce que bino moko boyebi bande konanga la duchesse to lobana mwa muke azali moto a théâtre oyo liboso amemi lokola makambo ya deux fois na théâtre. Donc ngai moto liboso on a yebi ngai la danoise na théâtre asalaka ba rôle ya deux fois ezali ye. Donc ye mutu amemela biso rôle wana na yebite so batu musu bazaki avant ye mais ngai tina koli tina badi ko dans la théâtre mutu na monaki aye na rôle ya deux fois aza mwana mobali aza mkemicha mwana mwasi azaka na ba camarade bana basi série wana babanda ko sa ba théâtre na ba evoloko o komoni zaka evoloko wana bazalaka pena ba peshanga ya zalaka camarade na bango. Alors à partir ya wana nde na ye bakai siko tala rôle wana tansu na nzela na ye pona baza ba imitateur baza bato bazo imiter bango baza bato bazo lakisa batu a imiter rôle wana baza bato balbaka éducation en masse siko bana batu mususu babomba naka babanda ko bila kisango te comme si ye muta bimisa ngo public ye muta ko a valoriser yango to ko loba na ndenge ke lelo muta yo kasu sonete
akoma ke nga pe na sala musala wana nga na komi deux fois nga pe na deux fois tolo baneti ye mutu a valorisant omoni neti par exemple ya balele ya bana basi tellement na théâtre bato ebele ba valorisant te bana basi ebele balinga kosala rôle wana te to mona rappel lelo vraiment ba lesbienne ba congolais ba bomba naka pona mutu a valorisant penza na théâtre ba sala ngo penza te mais ye penza ya kobeta sete ya makasi que likambwana eza bien alors pe babsu bandi kolanda babsu ya solo o balinga kango ya solo ya ye nango na théâtre mais osko balinga ngo babombana babimisa ngo sko libanda bakomisa ngo neti likamo ya bien alors que eza likamo ya mabeza abomination eza likamo ko ke nzambe penza alinga kango te parce que ezali loko ozokota na bosoto tala kaka place bosoto ebimaka ndeko na ngai place oyo lie biloko bosoto solo oya solo yo sikozwaka nzoto na yo okotaka place wana na ebite eza lokwa mutu mo boye akene kokota ne na fulu oyebi ke bato bosala makambo wana même boza bana basi obondimaka mibali na bino bakende kuna dona yo mobali okende kuna eza lokola fulu moko etondi wana esangani na bapoto baye kobwaka bania bambwa basalite banini yo siko okoti no na fulu wana obandi na yo kotepa na kati ya fulu ndenge nga namonaka yango esalaka nga nzoto malili esalaka nga bien te alors bandeko na nga toyoka ndeko na biso Herbine, prophétesse Herbine, je crois, alobi nini pona likambo, voilà, et prophétesse Emerbine, voilà, Emerbine, alobi nini pona la duchesse, beau liker, beau partager, vraiment comme elle a est, parce que ceux qui yo qui ont au partager, ye qu'on a pas, et comme lié, et que la duchesse a yoki, interpellé à bongoli motema, yaya. Ak esengo moko oko na vina yo oyo loni oyeba te même batuka mususu ananzela wana zaki deux fois ayoki makambo de commencer lobi pona la duchesse abi te eko toucher siko nanzela na yo mto partageaki tala kaka ou bien mto laika ki émission oyebi combien de choses okozwa en tout cas bo laike bo partager to landa na boke binyos. Pour la duchesse. Je salue le frère la duchesse, que Dieu te bénisse. J'ai reçu un message de l'Éternel pour toi, c'était avant-hier. Le Seigneur m'a donné le message pour toi. Je suis prophétesse de l'Éternel, j'ai reçu beaucoup de dons spirituels. Le Seigneur me parle et j'écoute la voix de l'Éternel. Le message de l'Éternel, le frère la duchesse, le Seigneur m'a montré qu'on t'a empoisonné. J'ai vu le poison. On t'a empoisonné. Le Seigneur me dit qu'il faut faire très attention parce que j'ai écouté. Pendant que j'ai dormi, je suis en train de voir. On t'a empoisonné dans la nourriture. On t'a empoisonné dans la nourriture et tu étais mort. Voilà, bandeko nangai, vraiment. Ndeko na biso mwasi aza ko expliquer biso na boke binyonso ke alala ki na butu nzambe aza ko lakisa eke ndeko la duchesse bampoisona ki ye bapesa ki poison oyo biso ba manyanga tolobaka ndikila bapesa ki ndikila bapesa ki mbuma mabe oyo emema ki na liwa. La duchesse a la attention na bato ozotambola na bango, sala attention na biloko yoliaka, tango ozokende Congo, sala attention, même en apoto pe poison koma, sala attention, keba kosa kozala sumu barando te, makambo belé te, keba bato za binemi na bango, zala ekenge na bango, tozo continuer bande konangai. On parlait sur toi, sur ta mort. Et j'ai écouté d'autres chroniqueuses qui parlaient sur toi, dont les gens parlaient sur toi, que tu es mort du poison. Et je vis en esprit, on a mis le poison sur ta nourriture. On a mis le poison sur ta nourriture et tu étais mort. C'est pourquoi le Seigneur me dit qu'il faut faire très attention cette fois-ci. Il ne faut pas manger n'importe où. Il ne faut pas coller les gens. Parce que j'ai vu le poison,
Donc nzamba zo senga ye la duchesse ala attention amoni pena ke okufi ba cheyo YouTube yindi ba chroniqueuse ba ndiko loba la duchesse akufi ba chela ki au poison na biloko akolia yambazo ba sala attention ke ba bilialia ke ba kokole na batu sala attention voilà et puis senga po na ngana loba senga vraiment nzambe asala tout bato bazana kanda na yo ba limbisa yo pote likabwane kokisa bate parce que le poison wana bato balinga kochela bato poison batika kate bako memoti na 6 doses tina 12 doses ti ba mona penza ke nini o écroulé alors ça la attention vraiment senga nzambe apesa bango mutema munene ide wana bazana ngo balongola yango tozokende frère la duchesse. Il faut faire très attention avec des gens qui sont plus proches de toi, avec des gens qui parlent avec toi, avec tes proches, là où tu pars. Si quelqu'un t'invite quelque part à manger, ou bien chez lui, ou bien il faut vraiment faire très attention de saluer les gens dans la main, de coller les gens sur la nourriture, de manger n'importe où. Il faut faire vraiment très attention. Voilà. Ce moment ici, il faut être très prudent parce que je veux le poison. Le frère l'a dit, il faut faire vraiment très attention. Et la deuxième des choses, l'Esprit de Dieu me parlait sur ta façon de faire les choses, sur la comédie que tu fais. Ce n'est pas vraiment bien de s'habiller comme une femme. Je suis venue juste ajouter un plus parce que l'Esprit de Dieu me parlait sur ta façon de faire la comédie, comment tu portes, comment tu t'habilles, comment tu te transformes comme une femme. Le Seigneur n'aime pas cela. Tu dois aussi arranger ta façon de faire les histoires de comédie parce que le Seigneur n'est pas dans tout ce que tu fais. Un homme ne peut jamais être comme une femme ne peut jamais être comme un homme. Quand vous faites des histoires publiques sur la télé, vous êtes en train de transmettre le message au monde entier. Voilà. La jeunesse, nous sommes là, on vous voit, mais je ne sais pas quel exemple, est-ce que c'est un bon exemple à suivre? Quand tu es habillé comme une femme, tu es un homme. Que tu t'habilles comme une femme et les enfants te voient comme tu t'habilles, la jeunesse te voit. Quel exemple que tu vas donner aux enfants qui viennent derrière nous ou bien à la génération qui te regarde. Vous êtes là pour influencer le monde. Quand tu passes dans la télé, tu parles, tu es en train d'influencer le monde de ce que toi tu as, de ton intelligence, de ce que tu penses. Vous voyez, beaucoup de gens vont copier tes histoires. C'est pourquoi il y a beaucoup de PD, je vois aujourd'hui, ils font les histoires comme la duchesse. Parce que ce que toi tu as fait, tu as séduit beaucoup de hommes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes sont commencés à être de PD. Voilà. Vous voyez? Donc, le travail... Donc, ndenge la duchesse, ndenge bozawana, en tout cas, Zouali Kambo vraiment à cœur. Parce que Ozano peut déjà na poto, Olia Kanao bien, na théâtre Ngope, o Ganyarasu et Loka Malungate, Ozana na Kayu na yo, Ozana Bana na yo, eloko yo monike nzamba zo reprocher nango yoza na facilité ya kotika yango parce que nzamba lingi yo asali tout amemio na mboka moko boye oyo ezake aloba teke aza na Congo na kosa ndenge nini soka tiki yango akoleisa bana ndenge nini akolatisa bana ndenge nini la duchesse akozala ndenge nini non amemio na mboka moko boye apona ke tango akopesa yo parce que alingi yo tango so amoni ki maboko no eza propre osala ka batu mabete oza motema munene oza motema malamu nzamba alingi yo même Jeff Ifonge alobaka kombo no mbale belé donc comme si vraiment Dieu t'aime beaucoup yaya tika ekosala le côté okoyi kolata no ki mobali na mona ki yo jour nani akufaki Rafina Tumba, olati kitoko oza mobali kitoko ya kosakana te la duchesse obima kitoko lati bien ozo pesa communiquer bon na beauté no wana so polo bosa la théâtre kaka atanke la duchesse mwana mobali batu bakotala yo kaka ndeko nanga bima na misala wana parce que batu ebele bako akizaka be pa nzambe yo modèle olandaka na landaka la duchesse oyo modèle o boy ndenge bomona donc boy influence aka même état biso
biso nde tozala boye to influence aka bato ebele omona moto akobengo katuna bakiti no wana osombaka yango wapi nasepeli nango elateli na yo nasepelaka nango mafuta nini opakolaka boyebisaka sikoso nakomi koya makambo mabe il y aura des gens oyo mpe bakolanda bandeko na nga koleka liboso bato faut kozala exemplaire. Il faut vraiment omoni bato mususu bakoma ko finga na ba réseaux sociaux pona ba mesana pe ko kota place muto azokamba bango afingaka omona pe kutayebisa bango allez bon matin na prière tomata na prière mati babani ko finga donc bakomi ko benga ngo ko mata na prière bandeko eza pasi tozokene na ba mikolo komi mikuse bozoka basango mutobo akufi mutobo yakei bandeko fin du monde ezala kate Jésus Christ sokaye et comme apesoki lelo nzamba bengi yo. Alors la duchesse o eza ya yo keba d'abord na poison bazo monela au poison sala attention koliango te polo loba nandima kite kolinga te o tester prophétie oloba esala rate di alzalo kuta tango koliango ekomi balobaki yo moko talande kona yo vide loin ndenga koma maladie awe bima pona ni balesa kai ba poison bolanda la bokebi nyonso. Avec que tu fais, le Seigneur n'est pas content avec ça, le frère, la duchesse. Tu dois arranger ta façon de faire des choses publiquement. Tu ne peux jamais s'habiller comme une femme publique parce que ce n'est pas un bon exemple que tu vas transmettre aux nations, aux enfants de Dieu. Je pense que tu es aussi chrétien. Que le Seigneur te bénisse. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler toutes ces histoires, à te parler toutes ces histoires. Donc, il faut faire très attention à ta façon de faire les choses. Même la nourriture, surtout sur la nourriture. Si on t'invite quelque part d'aller manger, ne mange pas. Il ne faut pas saluer n'importe qui, coller les gens, rire avec tout le monde, parce que tu ne sais pas la personne qui va te tuer. La Bible nous dit les ennemis sont toujours plus proches de nous. Un homme, tu ne peux jamais porter la robe comme une femme, parler comme une femme, faire les histoires comme des femmes. C'est l'abomination devant l'Éternel. Nous lisons Deutéronome chapitre 22, verset 5, la parole de Dieu nous dit « Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. En fait, quiconque fait cela est en horreur. » Cold calling is so much easier with better contact data. Cognizant, emails. En horreur à l'Éternel ton Dieu, à l'abomination devant l'Éternel. C'est ça, cela signifie. Cela veut dire que le Seigneur te demande de laisser de porter les habits de femme. Tu ne peux jamais se transformer comme une femme parce que tu es un homme. Quand tu t'habilles comme une femme, le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur est contre ta façon de s'habiller comme une femme. Et je suis venue pour t'avertir sur le poison. Soyez très prudents parce que le Seigneur m'a montré le poison. Que le Seigneur te bénisse. Je pense que tu vas écouter le message du Seigneur. La Bible déclare, je te mis comme sentinelle. Je suis comme sentinelle de l'Éternel. Si tu n'as pas écouté ce que je viens de te parler, que tu continues de faire tes histoires, si quelque chose arrive devant le Seigneur te jugera. Moi, je serai sauvé parce que je parlais ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur t'interdit de s'habiller comme une femme, de faire les histoires de pédés, de se transformer comme une femme, de faire des comédies, de s'habiller comme une femme. Le Seigneur n'aime pas cela. Car un homme ne peut jamais porter l'habillement des femmes. C'est l'abomination, c'est horreur devant le Seigneur. Abomination devant le Seigneur. C'était le message de l'Éternel Jésus-Christ. Arrange ta façon de faire les choses et très attention sur le poison. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et puis, quand tu portes les habits comme ça, tu influences encore les autres. Ce n'est pas bien la duchesse. En tout cas, message yangwana. Yo muto yo ki na poko ya lelo ko garder yango te. Partager ça tient on a ba kende place na ye na ni na etiel lien parce que je vais mettre sa photo donc à komona directement que ma photo est là donc on parle de moi. Voilà. C'est ça un peu. Donc vraiment la duchesse Keba na poison, surtout
Kishasa Ozo Kede, Pamba, il y a des gens où comment la bango moté ma bekuna ba tant supposant on a bon malungate mais du fait quand Ozo Kende yeba okolia wapi et puis alobi keba pe na bambote en tout cas ezaka pasi ngelo na osenga okaka osambele epanzambe a touché motema ya moto alinga chelo poison abongo la motema na ye alimbisa yo abwaka poison wana parce que poison onenge komi okeba na mbote mutako ya apesi wa bimisi liboko oloba ndeke te na boyi na ozwa liboko ya mutu te e ozala peka passe ou bien ozwi liboko ya mutu foke mbango sokola maboko oyebi pe niveau za nango te ou bien en tout cas so bozala botambolaka toujours na ba détergent botambolaka toujours na ba alcool wana so mutu apesi yo mbote neti na bakongo wana directement esili obaluki moke ofini osukoli maboko mpona ekoneutraliser poison komi na ndenge moko ya kosakana te bandeko nanga voilà to suki wana pona lelo message o vraiment etali ndeko na biso mobali la duchesse boko misela yango ekosala esengo makasi botikala malamu bye bye.